Bonsoir tout le monde. Ezangai mukolo makambo ezotambola na réseaux sociaux. Nazo expliquer mokili mobimba boye. De un an nga mutu na publier ba image wana te. Nga mutu na publier ba image wana te. Natikala ko publier image wana te. Ngai nazalaki mwasi ya assistant ya mukuna. Ceux qui mukuna a voyagé, ye mutu abando tikala na église. Ye abando pesa prophétie, mukuna azoteya. Tout le monde na église wana mbimba yebi kancha. Kancha abalaki ngai officiellement devant l'état, devant famille na ngai makambo nyonso to. Kancha yeko bela makambo ebimi mire na église ke bacheli ye poison makambo ebele. Kancha akufi. Tant kancha akufi nazeli babenga ngai pe pona makambo ya bien babenga ngai te. Na yeko yoka bisi ngai parce que mukuna azilo pango ya limité apesi grand frère ya mobali nanga ya bibwa apesi petite sœur na ye ya limité ya bandal yende mutu azo gérer yango kuna. Après na silika na benga mukuna yamba ngai te. Tant na yeko kendo menacer mobali na ngai aza na bana mususu oyo abota na mwasi mususu avant ngai. Na bengi mwana wana ya liboso kapi tosololi ngabi kapi me bo pesa ngai pe nga nazomona glaire te boy. Ekomaki neti ma complication na yako kangisa mwana. Tant na kangisi mwana yeko ndima apesi nga quelque chose ya mbonga alobi nono mukuna ndi mutu aza na responsabilité ya biloko nyonso mukuna ndi mutu azo gérer yango. Après ça baye kotika mwana. Eye kovanda na vandi 19h moko na moni maître Roger maître ya mukuna bengi ngai. Oh maître Roger wana azalaki maître ya mobali na ngazaki maître ya kancha. Tant kancha azalaki na bomoyo. Après akoma na ye maître ya mukuna. Abengi ngai. Tant abengi ngai alobi na ngai oh non ma vie aza na posa na yo pona makambo wana. Tant na komi ezaki 19h na komi na kuchi mukuna wana to sololi oboni mama okenda wapi nga bino nazalaka na ngai yo mobali na ngai akufi ozi mapango kaboli obosani ke ngai pe nazali na tikali na mwana te. Ozi mapango kaboli na ndenge oh non bayebisa ngai ozalaka te voyage akosinga bongo. Oh yakalobi tant na yelobi oh omoni mwana oyo azoloba mwana ya mobali na nga. Omoni mwana oyo atata ngokangisaki ye kapinga na boyeki koya parce que mwana oyo amanka ngai mwana oyo naibisaki place wana ke balocataire bakota te yakotaki balocataire na nkome na lingaki na lakisa ye ke ye aza na makasi koleka ngai te. Nga mutu naza na ba document makambo nyonso to. Soki ondimi makambo na lingi nayebisa yo na kopesa document wana. Sikoyo na bureau na eza lopango mususu ezala en face na bureau na ye wana babetango batolo boye bazotonga ngo sika boye ayebisi ngabi omoni soki ondimi na kopesa na parcelle oyo après na kobando pesa mbongo ozongela makambo na bando kende bashini banini ngabi papa évêque nazo vanda na ndako ya bato sikoyo na mbongo loyer awa okale obolinga bapesa ngai te finalement ozolinga ngai na suka wapi na mwana o na ko trouver solution de na sinamoni déjà kendo ya lobi na 10h lobi tango na komi na 10h évêque a lobi condition nga ngena pesa yo na kushena yo soit na zo deuxième femme ngabi non nga na kondi ma deuxième femme après na kondi ma ba bêtise wana te mais nga na ibiseki na depuis mobali na nga za na bomoyi na bando bango makasi après mobali na nga akoli na maboko na yo muto kolisa mobali na ngai mokili mibimbe yebi ke kanti akoli epa na yo kanti akoli na maboko na yo kanti akufi na église na yo lelo tango yo kozwa ngai tango yo kozwa ngai mokili bakoloba nini quand même a répondre nga lobi asa akufi esali nini ngabi oh do makamusu nazoka ke na liwana ye pe ozalaki na kati ça veut dire eza ya solo oh non na lobi na nga asa akufi déjà ngabi me yo okushana mwana ya akushana mwana ya mobali na ngai mujinga akushana mwana ya mobali na ngai akushana ye après siko diko kushel susu nanga oh bango baza bato bandundu esali nini mikanda lopango yango oyo ozo souffrir oyebi ke mikanda lopango yango okende okangisa ye ozu mikanda lopango te ngai naza na pouvoir na mboko yebi peke naza na pouvoir na makambo nazo ba pona président aza na confiance na nga makasi ata oki okangisa ngo mpe bakokanga ngai te
sikoyo ngabi mena mutoyo na makambo azolo abangi singape ngabi bien sûr azani na pouvoir na bi nazana esika ko kangiso te nga azana pouvoir te yo muto ozana pouvoir après eye ko sala na zongi na ngai tango na zongi o kende o raisonner tango na zongi 3 jours après na bengi ndeko na nga moko na expliquer ye na expliquer ki ye na no place onga na bando vanda mukolo ndako na yebisa ki ye ngabi tala mutu na kosi ye na kombo ya mutu mususu ke azana problème moko mbali na ye akufi ke osenga ba bien na ye muku na lobi alinga kushe na ye alobi pona nga ya sala na ye te mais fi wana azo souffrir na ko solola na ndeko na nga moko ya mobali na kotanga kombo na ye te ndeko na nga alobi na nga mima mutu wana azana ye na munoko makasi ye wana alobi azana pouvoir pona nga nde eza pona intérêt na yo ndima kaka sala na ye kaka après na eveka bengi ngai ozawa pene fisi naza na ndako yaka na bureau tana komi na bureau mama oyebi kinga na bandaki olingo depuis kala tango bando oya na mobali na yo wa nazokata makambo na bino wana nayoka masolo na yo ke yo bandaki kosala yebo ifalenga pe nayoka makambo wana soki oboyi nazo deuxième femme nga naza prête ya kochanger vie na seconde moko ya moke mokili egangi famille no balobi ke osimbi kisi nazaki na moment moko ya faiblesse na bando vanda na ndako ya bato place na vandaki wana pe nazalaki manipuler donc namoni ke na mwana pe namoni na suki naza na eloko ya kosala te ata na ememi ye na justice muku naza na mbongo naza na mbongo te na kosala nini na ye kobenga maître na ye na expliquer maître na ye maître Roger azalaki maître ya mobali na nga akomaki maître ya muku na expliquer Roger tala maître Roger abisinga bi vie oyo soki ayebi ke nga na yo yebi makambo oyo aya omona nga mabe mais oza mwana mwasi soki omoni ke eza mpona intérêt na yo je préfère mami ezali kokoperdre te sala yango nde na sala na nga yango tango na sali na yebisi siko tokokende wapi na hotel ou bien na tokokende place nini alobi na nga non ngai na ndenge na yebani tosalaka na bureau nga bime na bureau eza place osambelaka bato no wana etali ngai na bureau na ye na nsima wana aza na kamwa eloko moko bolokola tete royo eza matela afongoli yango alongoli mesa kote bato bavandelaka kote ya salon wana atandi matela wana na se ya tapi wana adeshabille akushe na nga ntango akushe na nga nebisi epesanga mikanda parcelo non kende oyo alobi na bosani yango na coffre na ndako epa na nga apesi ngai mbongo $100 ozonga na yo na kobenga yo na poko na 19h yaka 19h ntango na ye na vandi wana muku na yamba ngai te 6h ata bato nga po ngai nazomema ngo na justice likambo yango ezalaki déjà na justice après na komobenga muku nazoyamba telefone te na komobenga nazalaki na réunion na président nazalaki na présidence boyeboye makambo ebele ngabi ok alobi kende oyo alobi ntango nakei lobi wana na ye babengi ngai mbangu d'urgence wana présidence kende nga moko na kobenga yo mukolo elandi aye kobenga ngai oyaka tango nakomi oyebi ke depuis nasali na yo nazolala te nazomi sentir bien te vraiment nazoyeba te ngabi me yo oza na mwasi kitoko makasi odia mwasi no na ndako aza mwasi kitoko ya visage arépondre ngabi aza kitoko ya visage ngabi me sikoyo nazoyeba te papa eveki ide na yo eza ngabi napesa ko respect makasi depuis na eloko osalinga naza na respect ata moko te ko epa na yo nazovande pa bato naki oyebisa nayebisi ndeko na ngai ya mobali Paul avant kutu nayebisa Paul ayebisi ngabi no omoni abandi kolenga moral omoni soki ondimi nakopesa mikanda na yo me nazosentir mwasi wana na ndako te omoni makambo na sentir epa na yo donc abandi kolenga ba moral moko alukuta ngabi ngabi mepesa nka document na kende non kende oya na 19h tango nakei nayebisi Paul nayebisi ndeko na nga nazongi na 19h tango nazongi na 19h nakoti na kati tango nakoti na kati namoni eveka bendi bureau na ye bendi aza na kamwa ovove na ye moko boye ya couleur ya ezokende crise net mwa chocolat net crise boye ati yango na mesa ngabi bon yo pe ozalaka na munduki abi eza mpona protection nanga sikoyo nabi eza mpona protection obimisi mpo obetanga masasi ubi osalanga nini non na osala eloko te atelemi abloke porte malembe
a bloqué porte malembe alobi na makambo ko swana te ko bunda te naza na posa olongola bilamba tellement ta na monaki muntu ki wana nazalaki déjà bien te après na bangi na ngai bino muku naza capable ya kosala mutu mabe na longola bilamba muku na kushana ngai lisusu na bise ok ukushena ngai 2 fois nazolala libanda na bi même pour l'amour de Dieu pianga nano ata mbongo nazwa ndako nazo souffrir na mwana na ibisi pesa ngai nano ata mbongo nazwa ndako nazo souffrir na mwana nazolala na mwana desika bien te muku na lobi na nga ok ndenge za bongo nga moko na ozwelo place ya kovanda naza na cop moko na sali na présidence nazozela président signé document wana bazo libérer ngai $500,000 na okatelo ata 100,000 ou 50,000 o bandokende makambo no Chine anatanda na landela na makambo ya lupango nga na website na opeso na lupango musu eza en face na nga o ifana landela pour na changer ba document wana pour bato ba déranger ote Monique nazaki na état de faiblesse nazaki na eloko muso osala te nazaki na mutu akoyede ngai te nga moko nde mutu na edaka famille na nga mutu na sunga famille na nga tout le monde o bayebi nga bayebi makambo nyonso to ba musu kutu na betela bango ebele kutu bayebi ba histoire oyo après muku na baki ozwela nga hotel moko na bandali sima ya wenze wana ya bandali wana nazali kutu na ba contact ya bato hotel wana nga bino place bino bozweli ngai te na kovanda awa te na kovanda na hotel o awa te nga bino bopesa nga ba document na nga ya mikanda ya lopango mobali yango obie bobimisa ata locataire moko likolo wana botianga mpe ata likolo wana na vanda nano anatanda ndenge olobi ke ozo préparer mikanda po opesa ngai ok nasolola nano na bana mosusu wana ntango nakei muku na mesana kopianga ba $50 na ba $100 na ya pianga $50 ya ba $10 nasina kushene 2 fois sikoyo aye kobenga ngai o mamicho abenga kanaka mamicho oza wapi ngabi naza na ndako yaka to solola tango na komi wana omoni na sololi na bana wana na expliquer bango makambo nyonso tout déjà pour na ko inviter ba problème na sololi na bango na expliquer bango déjà makambo nyonso tout déjà bana wana baza d'accord oyebi ke bana wana baza bato bandundu mwana wana mususu wana azwaki ba document wana avwana zwango a changer kinano ba kombo makambo ebele nde na kizaki obotola yango nazobuna na na changer ngo na chango na kombo na yo après na chape na bana pour que yo za la peine intérêt na kati wana vanda kaka calme na nga nazobunda pona yo nga nazo changer vie na yo ko bangelo ko ata moko te ok problème ezate nazongi ndako tango apesi nga 50,000 futa transport nazongi ndako tango nazongi ndako na vandi après une semaine abengi ngai oyebi ke oza wapi mamicho oza wapi nga binaza na ndako yaka na bureau oyako zambongo ya kolia tango nakomi abengi secrétaire na ye Jeremy aye na fongoli coffre Jeremy abimisi mbongo 150,000 francs apesi ye ya fin azimbongo wana apesi ngai de ngabi sikoyo papa avec nazo comprendre idée na yote na yebisaki yo bopesa nga mbongo soit na lokana no place ya kovanda nazo souffrir na mwana après bopesa nga mikanda parcelle to luka to bunda parce que bana ya banda na nga baza d'accord pour to teka lopango wana mutu na mutu azwa part na yenga azwa part na nga so na lokela mwana en côté mususu sokini parce que muku na lubi na nga ok problème ezate na utala likambo wana mais yo dimaka makambo nyonso nga nazo biso parce que nga mutu nazo gérer makambo nyonso to muko na ko benga ngai alakisi nga document moko tokomaki na présidence pour na makambo ya mbongo basinyaki mais eza nasalaki erreur balobi na ranger yango abengi maître na ye Roger maître ozo sala yo nazo ranger nini document papa eza pona nini eza pona mbongo na présidence abiongo omoni makambo nazo sala oyo nazo combattre Kabila oyo nazo finga Kabila bakanga Kabila oyo donc yango nde ekomi na mato ya président alingi apesa ngai mbongo abi me muto akoza la zoko sane na kombo ya président so linga pesa mbongo akoki kolaka yo ngabi eza makambo na ye azo sala makambo na ye ngabi omuninga alobi na nga omuninga na makambo nyonso nga nazo sala oyo ata mokili oyebisi mokili nini mutu ata mokuta kondimela nga ponga nazo combattre ennemi ya Congo ngabi nga aza politicien te papa nga aza na nga individu mutu normal naza na posa opesa ngai droit na ngai esili
Et si les soucis na nga yango wana o na kokokisa droit na yo problème ezate muku na ye ko benga ngai yaka na bureau abando benga nga vraiment chaque jour abando benga nga chaque fois mami olamuki bien oza bien aye ko benga ngai mukolo mususu o oyebi namoni non avandaki na bureau avandaki na kiti na ye namoni aye kotenga na vandaki asimbi ngai na lipeka ntango asimbi ngai na lipeka Jeremy aye abetport secrétaire na ye ayebisi ye mama aza libanda mwasi na ye oza aye après abengi nini maître Roger maître kota nano pour tozala misato pour ke eloko moko ya mabe ezala te ayebisi secrétaire na ye ke yebisa ye kotela na porte ya nsima mwasi na ye ntango akota na porte ya nsima mwasi na ye akuta ngai na vwandi na mukuna na ye mwasi aye mpe avwandi na kiti ayebisi mwasi na ye abi oye kosala nini awa omoni ke nazosolola te bima kende mwasi abi na ye kozwa no abi bima kende nazozela baye kotikelanga so ye kotikelanga oya ozo nayebi te soki ayeki kozwa nini te so diza maître na ye ayebisaki ngai ke mwasi na ye ki kozwa mbongo ya kosomba provision ya ndako ok mwasi abimi na ye akei na ye totikali ntango totikali maître abimi atali mwa mouvement libanda atrouve ke mwasi akei na ye mukuna akangi porte aye abando simanga na lipeka ntango abando simanga na lipeka nayebisi papa eveke olingi osala nini oh non nalingi nasala eloko te oyebi deja ke nasi nasala no deja 2 fois mobimba eloko nini okobanga lisusu awa ngabi papa eveke ndeko na nga moko ayebisi nga abi nasala yango te mpo okokomisa nga instrument na yo kopesa nga eloko ata moko te obanda kokosanga parce que osalaka baaventure ebele oh ndeko na wana azokosa yo azokela motema mabe boye makambo ebele nayebi me finalement ayebisa nga nanu susi na yo eza nini oh susi na ngai oyeba yango kaka nasiliki nafungoli porte wana nabimi na kei ntango nabimi na kei obetela ndeko na nga namemi ngai epa mokonzi moko boye nakotanga kombo ya mokonzi wana te mokonzi wana alobi na ngai me oza na bapreuve te ifale ozala na bapreuve pour ke tobenga ye tolakisa ye na miniti moko naza monoko makasi akowangana na ye eza likambo ya nini te toza na poso tosolola toyebisa ye ke makambo asali eza mabe apesa yo document ya mobali na yo après atika vi na yo ngabi na osala nde nini il fallait tozala na preuve parce que eloko ezolakisa ke obimi na ye eza nango te naye kobenga mukuna ntango nabengi mukuna oza wapi oyo naza na ndako naki ebiro oza na posa na nganga abi na posa na yo lelo oyoki mpe posa na nganga abi na oyoki posa na yo ntango nakomi na biro nayebisi esiko oyebisanga nano mpo opesanga badokima wana olingi nini évêque soki nakushe no ya suka oyo nazojire ke ya suka oyo nakopesa yo ya solo ya suka okopesa abi omoni kofu wana eza na mesa wana eza badokima wana ntango namoni na ngai nini papier wana eza nini babenga nini eza farde moko eza ki bleu eza couleur ya bleu ya makasi te abi badokima no eza na kati wana nga moko nasamba lisusu te alongola bilamba asala ntango asali nasota nazwa dokima natala boye dokima mosusu yango te abi nasali ere nabosani dokima wana na ndako yaka lobi na 19h 3 fois mobimba lobi na 19h na ye na vanda wana ti 0h bakotisa ngai te naye komona ya maître na ye aye koya kota na motoka nakende otika yo eveke azosala baémission oye alobi akotisi ngai na motuka aye atiki ngai ntango atiki ngai azonga na ye lobi wana nabengi ye azwi telefone te ok problème eza te natiki eleki 3 jours naye kobenga ye azwi telefone ngabi papa okomi azwi telefone te non telefone na ngai eza sur contrôle bazocontrôle telefone na ngai yango nazoboya kozwa baapele boyeboye makambo ebele azoyebisa ngai ok problème eza te mais olobi nini olobaki na ye kozwa badokima na biro alobi na nga ok problème eza te oza wapi alobi na nga ok problème eza te oza wapi nayebisi naza na ndako ok
tokutana kasi na station ma campagne non ayibisinga yaka na bureau ngabi no na bureau wana naza fatigué chaque fois kushaka na nga na bureau wana pesa place ozo sambelela batu na lingi na nga na bureau na yote na oya na bureau na yote parce que na komaki na idée yake na lukana zo ma preuve moko boye pour que apesa nga ba document na ngai na ndenge moko ya mabete alobi na nga oke tokutana na station ma campagne na 9h na komi na station ma campagne na 9h aye na dip na ye wana amemi ngai tomati na ye ti na météo ayebisi nga bi oyebi ke nazala na ndako na nga moko na météo awo nasali sambla nga bino nayebaka na ngai te mais nayoka bamemir ke azala na ndako na météo mais nayebi na nga place ndako na ye eza te parce que mobali na ngai mpe asomba mpe ndako moko na météo wana babotola ye. Après tokomi na ye bafungoli porte ayebisi ngai nakitisa mutu na se natunangi tokende wapi yo leka tokende ka omona place tokende na météo na lopango na ngai tokoti na yebisi ngai na batama na se na batami mpo sentinelle amona ngai te afungoli porte tokoti tokende na suka puisini yango oyo na ndenga nsima aparke namoni abaluki na sima abendi coffre na abimisi orovove na ye wana aye nango na kiti ya sima ezalaka na mwa elamba moko boye neti poche na kiti ya sima na achango na kati wana ayebisi nga bi baluka liboso baluka na sima tango na baluki na sima namoni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngambi sikoyo awa obengi ngai po toya kosala lisusu ou bien oyo opesa nga ba document na ngai talela ngai nebisi ok nalingi na suba nazaki na posi ntango aloba ndenge na suba wana pour ke afongola nakita nakima na nga apesi nga 2 sachet abi na nga suba nabi ok nga moko naki obwaka masuba na nga alobi pesa nga masuba wana nga moko na obwaka na nga azwi masuba ntango azwi masuba na bino ava kutu asuba abandi olongola bilamba mutu moko abengi ye mwasi na ye alinga bote fala sambelela ye ntango azosambela nga bino nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera nga bina mekana nokofilme muku na oyo pour ke nalakisa image wa kobanga apesa ngai mekana nga parcelle natie kamera na bundibundi nazalaki kutu na ile teke kamera ezwaki ye ntango natie kamera nayebisi nalingi nasuba azwi masuba wana nzoka kamera ebandaki kozwa asali makambo na ye alingaki asala na kati ya mutuke esili pendant 46 minutes oyo évêque amatelaki ngai 46 minutes yabi oki omelela nga drogue ou bien omeleli ngai biloko nini abino eza naturel nazalaka ka boye ngabino me mukolo na kushena na biro ozalaka boye te abi pona na l'action nyonso ke na lingi yo ngabino osokomi mukolo biloko abo mukolo muso kende okufa likolo ya mwasi mususu non nazana ba café moko boye na mielaka ya bayendi na soma ka ona galaxy eza café moko na miel bateka kango eza na miel ya onde na mielaka eza nango na ndenge moko ya mabete ok asali makambo neta mwasisi me olobaki na ngai omemeli ngai document awa lelo tozo silana o libéré ngai oyebisinga kutokopesa nga na mbongo libéré nga kasi nga naka matanzela na nga nakende nayebisi otalela ngai eza menace ou bien eza nga bino na menace pour na problème ne tellement azalaki aza brutal moko akosakana te na bando obanga ye asilisi alati bilamba azwi munduki na ye abaluki liboso ya kiti ya liboso ayebisi nga bi kita na kiti ya liboso ntango na kiti ya liboso alalisi kiti po bafongola porte tobima kote akende na masuba na ngai namona place abwakela masuba na ngai te nayebisi alengi nabwaka masuba aboyi me tobwaka yango na nzela bino nga moko nayebi place naki obwaka yango eza bien te kobwaka masuba na nzela après ayebisi nga bi mikanda wana na bosala yango na bureau na église tokende na bureau na église tango tokomi na ye na pont moko ezalaka oleki station ma campagne ozokita pont moko ezalaka fo kita na bandalo wana ayebisi nga bina kita awa bato baza te kita yo zwa taxi so tokende mbala moko boye bato comprendre babe zwa taxi olandanga tango na kiti nazwi taxi pona landa ye muku na kima ngai
akima na mutuka kotela nzela mususu akenda nakenda ti na bureau na vanda na bureau ti 0h mungu na ya te na benga ye azwa telefone te nazongi ndako naye kobenga ye après 3 jours nasali sms na bi ok kantia vi na ye mobimba mobali na ngai vi na ye mobimba abonzelaki yo na église wana oganye mbongo ebele nsima na ye nsima baprofesi na ye lelo akufi ozwi ngai kombilanga na yo obimi mpe na bana mwana ya kantia yango pona mutema mabe na yo balingaki basala chantage okomo pesa bango mbongo pour que baloba eloko te balingaki bakende kolobela ngo na molire pa bana opesa bango mbongo po baloba eloko te oye pe osakani na nga mama moninga akufi lelo aza te okomisi bana na ye bilanga na yo après ça oye kozwa na mwasi na ye olobi asa akufi déjà ok ndenge eza boso opesi nga mikanda lopango te après okuche na ngai sans préservatif nayebi te eloko nini otiki kati na nga nayebi te eloko nini otiki kati na nga mpo na santé na nga il fallait basala nga nano examen mpo na santé na nga de 1 moko na lukisa ngai atinda baavoka na ye atindelanga bato o aye atosolola boye mokonzi wana abengisa mukuna asolola na mukuna ayebisa ye mokonzi aliboso na kendo na ye kobengisa mukuna ayebisi mukuna mwana wana soit diza aza deja na bapreuve na yo pesa ye mikanda na ya lopango soki olobaki okosalisa ye salisa ye yo kutolakaki okopesa lopango mosusu libere mwana wana asala vi na ye oyebi azalaki mwasi ya mwana na yo makambo osali oyo eza soni mukuna alelaka papa na ngai eza mai ese sopani limbisa nakosala yango nakosala makambo nyonso to akoyebisa ngai lobi ntango tozongi lobi wana mukuna abenga na bureau na ye apesi nga $1000 oluka ndako abengi commissionnaire na ye moko Constant ye wana na mutuka Constant mema ye boluka na ye ndako ndako yango ya kombi ata ya 300 mais garantie ezokoka te toki ozwa ndako moko 350 babengi ye no yo ozonga ndako tikelanga makambo ya charge wana ya ndako nga moko na kozwa charge nango nazela na kobenga Constant ngo alobi moko na bengi nga azimbongo wana ngabi ya bon azimbongo problème eza te na boye kozonga suye pa mokonzi wana nazotalela ye après na ye omona eloko te moko na bandi menasi na nga place nazalaki mokolo ndako wana bengani nga maître na ye aki asoloyi na ye alobi papa yo moko makambo so ozobanga te ata ndenge olobi olobelaka bato mokili mobimba bakondima yo wana oyebi ke makambo mwana mwasi aza nango ata so aexplike mokili mobimba moto akondimelo aza na ye te papa parce que osali nanu bien te makambo oyo osali ye oyo mais mponi okoluka otrouve solution na mwana mwasi wana okotrouve solution na ye te mpo na nini mokuna alobi mutu oyo ezali kosala bien te abandi okangela ndenge amesani kogangela ye wana abifi wana deja nazo gérer yaza na maboko na nga soki na pesi ye mbongo ma akokima na yakokende ndenge aza na ba image wana il fallait azala kaka na gérer ye kaka mais gérer ye pesa ata mbongo azo moyen de vivre azala bien quand même alingi te après maître na ye koyebisa nga via lobby ndenge babengani okuna oluka place moko hôtel na novanda pona une semaine bazo misile mbongo moko bango azaka na gouvernement azaka na présidence azaka na kombo ya bato ya président Fouachi président le bien opesa ye mbongo boye zela babengana kinga déjà place nazalaki nazaki na mwana libanda na ndimaki na kiozwa na hôtel wana tango na vandi na hôtel akomi après 3 jours akotinela ngata $50 akotindela 50 000 akotindela ngai $100 et pas mettre na ye nazaki na moyen de vivre te na monaki naza na esika okende te na vandaki na ngana
Après na yekoloba mais papa nazo comprendre loko te oh nasi na sololi na bana wana déjà ko kende so pa mutu wana te abandi ko diaboliser ngai pa mokonzi wana alobi na yo kuto oza kuluna oza pona ni yoko yo filmer ngai alobi a critiquer yo alobi mabe pona yo ko kende so kuna te bato wana baza ba escroc ngai mutu na lobi na ko sala abandi ko diaboliser ngai namoni mutu siko tango alobi bongo ngai oh mais mutu ngo ndeko na ngande amemi ngai pa na yi mais mutu ngo komi oloba so mabe pona nga pona ni so abinga so na téléphone te mokonzi ngo komo benga so na téléphone te azalaki ni mutu ya IDPS ni mutu ya PPRD azana ye azalaki azana ye ka mokonzi ya compagnie moko boye après na ye kovanda nanga moko nazo pesa subonga bato hotel te bonga kolia izate bato hotel bakomi menace na ngai naluki eloko nini nakoki osala ngai bino ndenge ye alingi kimi ezala te maître na ye wana tindi ngai nakende kokangisa ye na justice abi vie oyo nazomona deja eloko ya malonga eza te kende okangisa ye naye kokende na kabine moko epa maître kabengele asolo na maître kabengele nalakisi ye baimage nyonso nalakisi ye babiloko tala boye natindela ye te nga moko nde nazalaki na biloko nanga alobi nanga ok lelo problème ekobima mokili bakoloba ke asali mabe tokende nanu epa papa moko procureur nini kombo na ye kombo papa nani nini procureur zela kombo na yeso ya kombo na ekimi tokende pa procureur wana na solo na epo bango baza bakonzi moko baza bapapa moko ya baluba ya kala nazokende kokangisa te mais nazokende nanu kosolo na ye en tant que papa pour que lelo so bayoki nazana mukuna na justice mutu ata moko te ya kokondane ngai parce que eloko mukuna asali oyo eza violence oyo asali yo nanu abuse na yo après apesa droit na yo alingi opesa droit na yo te ça va tokuma abengi papa wana procureur wana azwi telefone tokomi pa procureur abandi expliquer procureur na lakisi ye alobi nengaki nakanga mukuna wana na dossier moko boya estroka pona lopango asala teti mutu abondela ngai natika yeza pasteur na ngai boye abenga pasteur Mbakadi pasteur nde asengela ye natika ye mais mukuna eloko asali eza bien te akokosala bêtise asali te boye ata balobi yo ozobunda pona mboka ata balobi soki pona nini akosala boye te aye obenga mukuna abengi mukuna bayebisanga mukuna yepa nini na tongo makambo basolola na mukuna na yebi na ngai te baye ko fixer ya rendez-vous tokutana na pasteur pasteur abengi procureur wana abengi pasteur na ye apesi rendez-vous tokutana na pasteur wana pasteur Mbakadi na procureur wana na avocat ye mukuna na avocat na ngai na ye mukuna na lemba wana na église moko eza na lemba wana mukuna bapesaki rendez-vous 9h mukuna akoma 7h babengi biso asa komi wana toye wana na bandi koloba makambo nyonso pasteur wana asengi bi makambo eza makambo soni mama eza mpona réputation na biso nyonso kosala bongo te nga moko na obunda na trouver solution mukuna ye na document ya lopango apesi procureur procureur nda simba mikanda lopango ya simba yango tenga bino apesa ngai non comme eza na kati te eza kombo bana il fallait apesa mais nga bien sûr même soki ombo eza te mobali asomaki lopango afa bala ngai tango akomaki na démarche yake atia pe kombo na ngai na kati na mwana nda yaki kobela wana ozoyoka pesa ngai document ngai na simba mukuna boya albi ezali pas procureur ok problème eza te ezali pas procureur yo pe ozopesa telefone nga bino boyebisaki nga lelo te kinga na kopesa telefone abino ozotika telefone awa etireti na nga ya panta ya jupe epasuki tango etireti ya jupe epasuki na lobi tango etireti ya jupe epasukaki ezalaki na pasolaki yango na nini pour ke nakima na telefone bakobotolanga telefone bakosa ngai ndenge ya pesi mikanda ya lopango naza na confiance te bakosa ngai babotolanga telefone bapesa ngai nini soda moko akende na ngai ti na atelier wana babambeli ngai nini etireti ya jupe nazongi su na kati ya bureau wana
Tant on a zongi ba yebisi nga na tia téléphone na mesa. Na tia téléphone na mesa. O prix ya téléphone eza combien na yebisi bango. Parce que ya mangi mo alobi oke ngai na zu charge ya téléphone, nga na zo peso mbongo ya téléphone. Ye mukuna azwa charge ya bato ya hotel, apeso mbongo ya alakaki yo, apesa na mikanda ya lopango. Soki ya kopesa na lopango apesa ki alakaki yo apesa yo. Mukuna oza d'accord? Oui, naza d'accord. Okopesa na kopesa. To solo liwa. Okopesa na kopesa. Bato nyonso bakepokera kena mikanda alobi nanga kendo solo na bana wana bo signer protocole d'accord memela nga bango bo signer protocole d'accord pour boteka lopango. Tango na ye ko memela ye bana pokera zo ebisa bana na misu na ngai ke ngai naza na droit na lopango wana te. Po kombo nanga eza na kati wana te bana wana nde bazana toi soki balingi bakopesa nga pe quelque chose soki balingi te bakopesa nga ite ko ute pa na bana ngabi biso na bana toyokana kina déjà ke toteka lopanga na 50% bango bazo 50%. Tango tokena na bango e pa poker na ba noko na bango poker ke ko diaboliser bana. Ngabi bon nazomona lâche moko likolo alobi boye soi-disant maître na yo azo sambela caméra na prison donc ngai na kokota likambu ya maître na yo te parce que maître na yo azo combattre pouvoir na biso biso tozui si caméra azo combattre biso na pouvoir ya lingi ba akende ko batika caméra soki ozo ya na maître wana awa ngai na kokota likambu na yo te na tiki na isolé na nous mettre na tiki na nous mettre na zongeli isusu papa wana ngabi papa ngamutu na memeli o dossier na ngai après o diaboliser bana opesi bana idée ya mabe bango bazalaki na ngote pourquoi alobi na ngai nga na salika iloko mibeko elobi nga bino ekomi mibeko te ekomi yake okomo protéger mukuna po mukuna azo combattre ceux qui soit disa Kabila maître ya mukuna Roger ayebisi nga alobi na ngai mima ba vie wana bazaki na pose ba botola yo téléphone wana ne basi bazui téléphone eloko eza lisusu kuna te bakopia yo eloko ata moko te moko na yeko sous pouvoir makasi parce que procureur alobi ako protéger ye parce que ye azo combattre nini Kabila ngabi me wana eza makambo na bango politique ngai na yebi ni Kabila te na yebi président ata moko te na yebi président wa na Congo c'est président Fachi ozoyoka Kabila azaki na pouvoir na moment na yese eleki sikoyo ngai eza ngai eza politicien te ngai nini eza na kati wana bozui téléphone na ngai non Zwambongo yo soma téléphone musu sala biso mukanda ke yo zui téléphone ko sala suna téléphone ote so to moni na téléphone to ko kanga yo oyo ekomi bozo manipuler ngai naza congolaise te na sali mabende na memeli bino dossier na nga bokomo manipuler ngai muku na sali nga mabe vraiment na ebisi yenga bina koluka même soki pona kokufa nga na kufa mais non sala tu etuna kutana na président Fachi na ebisa parce que muku nazo sala commerce na kombo na ye azo bebisa vie ya bana batu na kombo na ye mutu tozalaki na mettre na nga mususu abapesa kinga alobi na nga problème ezate mami ndenge signé kaka lettre biso to bima to kende nga bino moko bokoma ngai mami tibola bazui téléphone na ngai soit disant téléphone ezalaki na image bazui yango so ba moninga susu na téléphone bakokanga ngai na tikali na image wana te na yebaki atande nini ya kolongola ngo te nyonso tu yango nde bino bosui bopesa nga na zota ba photo na nga intime eza na kati wana ba photo na nga mususu eza na kati wana nazo ba boy numéro ya téléphone pour que alobi na nga na pesa ye mot de passe na bino papa na ya kozwa ta numéro na nga téléphone abi yaka tango na ye alobi na ngai yo ovandi wana ngai na biki na kaye ozobimisa numéro nga na zoko ozobimisa numéro nga na zoko ma téléphone na mesa na bandi na bimisa numéro na pesi ya komi na pesi akomi apesi ngai nini papier wana ya numéro atikali na téléphone alobi na komele mot de passe na papier na tikeli na komele mot de passe na tikeli mot de passe wana atikala na téléphone tango atikala na téléphone Nazeli mukuna data la kaki biso ekoki mukuna pesa mbongo alingo pesa te pesa biloko la kafuta mbongo ba hotel place okende ko tianga ba hotel bazo tianga vi mal à l'aise mukuna lingi te alobi bino bokanisa kiso bo meminga epa pour créer nde ba kokanga ngai bo ebite pouvoir eza na maboko na biso oko sala ngelo kwa ta mokote likambo eza déjà epa pour créer so bino bozana posa mbongo na zana ngote na kopesa eloko te bokende bo so bokende kangisa ngwa bokende kangisa nga wapi ngabi lendi nga na bengi maître na nga bongisaki ke lendi oyo nde il fallait sikoyo akende po dossier zaki déjà epana ya binenga na kenaki epa pour créer ala kisi kenga parce que azo protéger mukuna soit disant mukuna azo combattre Kabila eza makambo na yote yo kendeki dossier no mususu ozoyoka
lundi on nde tobongisaki mpo tokende parquet mpona kofongola sikoyo nini likambo yango parce que ezalaki déjà na parquet navwandaka bo directement namoni bapiblie biloko wana nabandi kotremble ngabi me mukuna akosaki bango ayebisi bango ke soki ngai nalingaki nazwa deuxième femme eza parce que mwasi nini eza nini na ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo azomona nga nazokosata ayebisaki paster Mbakadi ya Mangembu paster Bakadi aza mutu azobanga nzambe alobi ayebisi vérité ke mwasi naza nini na ndako asali ekobo yango nde nasali biloko wana nalingaki nazwa ye yo mwasi liboso asali ekobo ya mibale susu obali sika asali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense oyo asali na ndimi te ke mwasi wana asali ekobo parce que muku naza politicien ya mabe papa na kenda et pas pour que na kende ki na moki na retrouver solution ezaki te akeo diaboliser na bana wana po ngana zo eloko te bana baye koloba oh il fallait to pesa yo 10% na ba etant toteka lupango to ngabi papa mama lupango bolobi ko pesa en soki 500,000 bo pesa nga 10% muku na ke obize tina nga na bundi poto récupérer mikanda biso lupango muku na ke o sesa ba document lukuta ke azwaki mikanda lupango kancha zalaki na nyungu na ye quand même boza la peine mawa no poker ayebisi biso ke yo oza na droit te po kombo de eza na kati te ah bon muku na lobi akosala pour ke ngana zwelo ko ata moko te akosukisa ngai maître na yebisi ngabi mami déjà makambo oyo vie déjà poke ndenga azo protéger vie pona oyebi ke vie azo lobela azo combattre Kabila oyebi ke poker alingata livrer mukuna déjà ekomi déjà louche moko na kati wana déjà poker wana pe aza pe kutu na confiance na yo te nazoluka oluka méthode nini mususu okoki kosala nga binga aza na méthode te téléphone bobotolinga image bozwi siko méthode nini nga na kosala naza na méthode mususu ya kosala te nde mettre na nga bonsaki lende auto tokende porter muku na plainte na parquet tokende kofungola dossier yango na cabinet eza déjà après likambo yo koya na ebite soki soi-disant côté téléphone etikala ki bazwi image po ye muku na ye moko wana azaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mkolo mususu azwa image wana atindelanga batu bala na mbala bamenasa nga mbala na mbala na yebisaki na sala déjà ba vidéo ya koyebisa batu ke famille nga ata soki nga na zi problème muku neza yo nde omoni abanga na ye moko azokima mais muku naza capable ya koboma mutu bayo publier ngai bandeko na ngai ba mama na ngai ba papa na ngai na publier le côté muku na botolanga téléphone muku nazaki na téléphone ngai na bandaki ozela après to bandozela makambo ya nini confinement o ici là nde to mona ndini ya kolancer makambo wana to tiaki yango lenzi awa avant lundi tala ba publier nga makambo wana réputation na ngande baby vie na ngande baby ozoyoka vi na ngande baby na minto nga natikala kozala nazani mutu moko te atikala kobenga ngai ke zombongo yango salamu kuna boye jamais même tant on azalaki na ba image wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabe me azalaki na posa to solo la famille likamwa nesila mukuna alingi te ba avocat ne ba solo na ye na ndenge nyonso to solo likamwa famille mukuna alingi te azochaka akiteti makasi. Après likambo baye ko publier ngai nazo senga bino mokili mobimba ezanga ite muko na sa publier ngai déjà muko na BBC vina nga nazo mema muko na justice nazana ba preuve mususu ona obimisa na justice pour la muko na yebike atandenge bazo finga bazo ba wana makambo elikambo ya montage ezate makambo eza nango vérité eza normal muko na sa mena sanga déjà na mundu ki na batu ke na sa ile vidéo ke nga nazana image na yete. Maître na ebisinga bi mami pona protection na yo ndima kaka salela ya image wana parce que vieux akoya ko salo mabe atindela nga batu na menace aloba kutu famille nga mobimba to salela ya image ke biso toza na image na yete eza makambo alukuta o eza soki makambo yake batu moko soki batu moko balingi bapesa mbongo pour que tant bapesa mbongo wana naloba ke batu ya soki tabenga bato anani wana soki soit-disant soki batu ya babenga ni kashu bien ni nazo yeba te biloko kwangu
soit disant oh nalobake bangonde bazo pesanga bazo pesanga mbongo pour nalobake mukuna nde bazo linga ba compliquer vie ya mukuna nalobi na kosala na nga ngote maître na ebisinga bi soki eza pour la protection no mami azo eza menace nga naza na posa na perdre yote parce que maître azaki maître ya mobali nanga ayebinga très bien moko azaki côté na ye moko côté nanga bandeko na ngai nga mutu na publier te nga nazome mukuna na justice na kolakisa mokili ke mukuna asalinga mabe na olakisa mokili ke mukuna peut-être vie ya bana basi ebele ezangai moko te nga na kende osala image epa mukuna mpo ke apesanga mbongo ou bien mpona na menace ye ou bien mpona sambwisa ye te nasalaki mpona intérêt na nga intérêt ya bien ya mobali na nga pour que nalengisa ye muke akobimisa mikando wana pesa mais mukuna aza keti amoni ke nga zaki na état de faiblesse naza na eloko akosala te naza na mbongo te akomanipule ngai nde omoni asali babétise wana ye nde mutu alance baimage wana pour que balobake batu ya soki batu ya soki PPRD nde balancer bongo pour pona ba monter bongo pona kokwisa ye eza lukuta bandeko na ngai eza lukuta ngai mutu ata moko te atikala kopesa nga mbona atikala pe kokutana na mutu ata moko te soki ya bato anini soki bato anini nga mutu bana olinga na kutana eza président Fouati na bando sala tout et tout nazo contact ya bato pour que na kutana na président Fouati papa président Fouati nga naza na insécurité na famille na ngai muko na koki ko sala nga mabe papa naza na posa nanu ya aide na yo nga mutu na publier yete papa justice naza na posa justice yo lobi déjà que justice c'est la manamboka oyo osengi justice papa osengi justice na yibielo kwa mukuna te na bukinda kwa mukuna te mobali na nga bali nga na bomwana nyonso tu akufi mukuna nda ye kwa bize na ngai papa nazo senga justice na yo esala na likambo na ngai na mukuna nazo meme na justice mukuna sabe bisi vi na ngai déjà ebebi partout internet mobimba vi na ngai ebebi natikala kopublie mukuna babotola nga telefone bapesa nga mbongo ya telefone bazwa na mot de passe na ngai nakomela poker mot de passe na papier atikala na mot de passe na ngai nayebisa bango mpe ke telefone eza na bafoto na nga mosusu ya mabe na kati bafoto na nga mosusu ya nga moko ayebisi nga bi ekosala eloko te mais lelo biloko wana bapiblie yango papa naza na posa justice na yo mukuna soki azwaki nga ezaki na lukuta ke président Fouati azopesa nga mbongo asepeli ndenge nazofinga Kabila asepeli ndenge nazobakokanga Kabila boye akopesa nga mbongo nasolola na président nazaki na présidence donc aza na lukuta moko ya kobebisa réputation ya président na makambo kutu président ayebi te président naza na posa justice na yo esala papa naza na posa justice na yo esala na libota na ngai président naza na posa justice na libota na ngai na mite toza na insécurité papa toza na insécurité na libota na ngai naza na posa justice na yo esala ma papa sala justice na yo justice no esala nga naza na montage moko te naza na mutu moko te apesi nga mbongo nga na publier mukuna nazalaki na image wana te mukuna nde atikalaki na image wana babotola nga telefone na miso ya pasteur ya Mangembu na miso ya poke bazwa telefone wana mutu apesa nga mbongo ya telefone so ba telefone mususu eza pasteur ya Mangembu na simu na ngai bapesa ngai te na kendo sa simu blanche na miso ya maître na ngai papa naza na posa justice no esala vi na ngai baby papa justice na yo esala naza na posa justice nga nazo mema mukuna na justice no esala papa naza na posa justice na yo esala papa